affaire RAM, c'est une escroquerie d'État. À mon aime la vie. Mais si tu as vraiment droit, l'État congolais doit rembourser l'argent de la population congolaise. Le gouverneur de la ville a deux problèmes. Mais il est quand même influent. Influent en quoi? Pour les policiers, les roulages, ça a marqué les bas. Ça a marqué les mêmes sous 2 000 tours, 3 000 tours. Donc, pour naïe, à Robimate, à Zonga, 100 000 francs congolais. Bienvenue sur Cléboa, original, point net du grand prêtre César Ngadi. Merci pour la confiance, pe fidélité, beaucoup plus abisso mikolonioso. Toujours na kati chaîne no yango pe kopé abisso courage, to servir bino na tango boko zela biso to servir bino. Alors merci l'ingénieur Kelly o azana sima caméra a kusunga biso na bilili o boko mona na mokolo lelo. Alors ndenge to ibisaki bino à chaque fois ba sujet zali to zaka toujours wana pona kolukela bino ba information enfin que bozala informé na lolengo esengeli parce que boyebi ke lelo information zo le kana ba lolengo ebele moto na moto akopesa information ndenge ye ayebeli pe ndenge ye amoneli alors biso toluka akopesa bino information o esengeli pona bino. Alors mokolo ya lelo toko yambela bino moko azali pe journaliste donc un confrère journaliste na kombo ya Steve Kambanga yende toko solani na mokolo ya lelo mais non seulement azali journaliste, azapé juriste, donc pour comprendre, azapé le sous analyste politique, pour comprendre tant que Robert Anaï Masolo, bagage nino azanango, alors rapidement, dès que faut la caméra, tout bête à l'isolo, mon amboka Steve, mon amboka Mbote na yo. Mbote, mon amboka Gradi Mouya, né à Ningobemo les docteurs, les incrédibles. Merci pour l'invitation, je suis flatté, c'est une première peut-être dans Cléboa. C'est ça, oui. Merci pour nous, Tunabiso, César Ngadi, que j'ai beaucoup d'estime pour lui, souvent, dans l'analyse, comment Kenama Kofouye, information pour l'Europe, ça paie Imboka. Pour nous, ça oyo, pour un principe à la complémentarité. So mimoni que yo komi c'est ma bé. Donc il faut mona que yo pe, il faut autant la rabandeko, il faut comprendre l'homme sous et pas yabandeko. Donc merci na initiateur à chaîne yo, merci na yo présentateur pe cordon. OK. Chaîne yo et na ingénieur Kelly batunyo so bolanda biso nazana nga na monopole yo yebate. OK. Naza pe na berere o pe na ko ripe ko bimisa pe na makanisi na nga. Mais objectif na biso nyonso, zato sa misa mayele pour to proposer ni to ko sala pour mboka na biso et kenda liboso. Merci beaucoup de Steve. Rapidement, tu as un sujet d'actualité. Tu as vu que Banamboka, Balelaki Mingi, Nalikambo Etali Ram, Congolais Penza, Mitungi Samaki, Sengaki, Lobaki, Bisiko et Sengelaki Koloba, mais Lelo Bazuma solution à Bango, Moté Mekiti. Yo étant que juriste, Yimbo comme Balobi était, oui, Ram et Longwe Nayango, Kassé Sengeli, Bazong Sila, Congolais, misolo na bango ba ki na koyiba na nzela ba crédit aram yo zo juger lisolo wana lolenge kani. Merci pour la kobanda déjà na motuna oyo na koloba boye bande ko na ngai tozaka ba égrité le tolinga mboka te pour le commencer ça la critique au ça analyse on traite des aînés. Or les gens là au ba benga biso ba aînés bazonga na ba vidéo kala ba mona ke sou kabila to bande ko sala kama mbo. OK. Les lobo bo supportera PK critique, bo supportera pe ba baloba vérité. Parce que nga naza ni une opposition ni la majorité. Naza nga journaliste. De par ma profession, je suis censé être impartial. Oui. Mais pour réfléchir, je dois être à côté de la vérité. À côté de la vérité, bande ko oyoyo ba yebi finance publique. Les cours moko ba économiste, ba juriste, ba zwaka yango. Bah, pour comprendre que là, on a deuxième graduat, on a zone université, pendant que ça à droit. Finance publique, bah, expliquera comment bah, gérer comme bon à l'État. Et dans bon à l'État, on a bah, ça la perception d'ingénie. Na ba paiement, ya ba impôt, na ba taxe. Si quoi, yo qui bolobi, ram, tout le monde a un ministre qui bat sa lobby, ils ont taxé, ils ont impoté, redevance. Aïe, c'est biso redevance, sango, ils ont qui une base légale, nini. Pour vous comprendre les bases légales, ils ont quitté. Les lois RTPC, ils ont un ordonnateur manquant président de la République. Ordonnateur, on a surtout à clair, ils ont un outrage, je ne sais pas comment on sur outrage. Surtout à sérieux, c'est que Mouto a un bon arabe, mais ils ont chef de l'État. Parce que RTPC, c'est une structure, il y a présidence de la République. Donc on doit quand même nous expliquer.
ram wana eke wapi? Oui, suspendre na monaki na compte Facebook ya ndeko na ngana yo Papi Kamwasi. Écoute, ça accro ya pouvoir, ça accro vraiment ya IDPS, mais alobi ram wana silité, ba changer en des formes. OK. Mais surtout aucune hypothèse wana te parce que ils ont spéculation. Aucune information officielle. Ba supprimer ram. Qu'en est-il? Il y a oyo biso to bungisi. O balie biso. Comment nous pouvons accepter être escroqués dans notre propre état? Non, les lois internes doivent être appliquées avec stricte rigueur. Comment tu vas vivre les lois normal que pendant un laps de temps, l'État congolais allié ou yaba congolais, population, peuple naïe. Vous savez, quand on définit l'État, pour que l'État est à l'État, l'État-nation, tous à la population, élément liboso, tous à la territoire, tous à la gouvernement et puis tous à la reconnaissance internationale. Si vous ne jamais cause à l'État sur la population, pour diriger banane. Donc pour que vous à l'État, il faut population ezala. Parce que la population yo ba gouvernant, bo liembo on a bango ba gouverner. Est-ce que vous méritez cause à la animateur et institution étatique? En réalité, on devrait passer na remboursement ya ba mbongo oyo ram elie bato. Na koyebisa bandeko botalanga bandeko France, bandeko ya poto. Bozonga na histoire parce que moi je suis juriste, ndenge ndeko lobby à part cause journaliste. Na droit administratif, surtout la genèse de ces droits et outa na arrêt blanco. Arrêt blanco et salama na arrêt moko katama na France na ville à Bordeaux. Yango nezaka nini ba tutaka chariot ya l'état et tutaka jeune fillette moko ya 8 ans. Toyebi ke na kala batu nyonso bayebi kaka l'état bakangaka te. Mais bayebi sa parents ya bana ya mwana wana bafunda l'état français na cour d'appel ya Bordeaux. Et ça là que c'était pour la première fois qu'un individu a gagné procès devant l'État. Et l'État français a dédommagé mwana wana. C'est à cause de cet arrêt qu'il a créé droit administratif. Ça c'était à 1800 quelque chose comme ça. Les loyo toyebi que l'État bafunda kaye. En réalité, mais ça na langage moko na mboka na biso balobaka basambaka na l'État te. Donc ça langage congolais. Voilà. Omoni ba ignorant ya droit bakoki ko réfléchir bongo. Mais ngasko nazo yebisa bato balobaka bongo. Botanga na grand service public de l'État. Omoni nde toza boye. Place oyo l'État fa salela yo eza droit na so ba sali yango to ko funda bango. Nde to vanda vraiment boye o avenue Gambela. Mabulu et salami, ma etondi en vula et koti pa ebomi batu. Na inondation. Famille aba victime wana bako funda pe l'État parce que mission na bino bosala ki yango bien te. Biso to kufisi batu. L'État pe ba condamné pe na peine ya amende. A dédommager bino. Parce que batu ne ba ebate. Faut to bando sala ba mission o yango mona c'est une invitation. To banda ko expliquer batu ba droit na biso na ba devoir na biso. Parmi ba devoir na biso ça le quoi notamment ya kofuta ba impôt na ba taxe pour mboka ezala bien parce que la définition du finance publique dans l'État c'est le budget. Pour budget ezala alloué, il faut qu'il y ait ba mbongo o biso tozo futa ya ba impôt ezebele. Parmi ba obligation na biso ezali kozala na ba tobenga on a ba civisme. Comment vivre dans l'État ba bonne moralité. Et ça va bloquer au peuple congolais, il faut y aller, il faut na sala boité, na tia salité té, na lukana bongisa mboka na place nazali, wana ezali ba obligation, mais tous appelé na ba droit. L'État doit nous protéger, papa. Kabila oyo kaka to lobi awa, ngana kotika na ko soutenir Kabila té parce que c'est à cause de lui ne ba pas sur ebele ezali. Mais lelo to komona bato mosu ba ko senga déjà Kabila pardon, Kabila limbisa biso to limbisa ngako na terre mais je suis un peu fort peut-être s'il vous plaît, veuillez m'excuser. Mais ceux qui pensent ainsi sont des aliénés. En tout cas, soutenez-moi s'il vous plaît. Nabi que ça moi batu moi choc pour aller à moi bongo, mais il faut mutuer ça à bien. Il a été là pendant des années, presque des décennies. Asala ki ya malonga te ka atanga kozonga. Non. C'est-à-dire na Kabila, na président actuel, bango nyonso ba mériter ka ndé souti. Pourquoi? Kabila bande ko yiba biso biloko ngana to mona ango ti. Yo mona Mercure.
Tokaka totanga ngo na ba ba classe manganèse éteint tout monde pas ba réparateur oui mon ata éteint mon a cuivre Kabila ozoyiba biso ba biloko bongo ba uranium banini est-ce que Félix Tshisekedi mwana king abotama na bandala mwana limité mwana bela mais si on a pouvoir ni ba oyiba biso siko ba mbongo na ba crédit. Est-ce qu'on peut imaginer ça? Oui. Un Kabila qu'on ne peut pas supporter, aïba biso ta bilo moboyo, mutu kaba minéraux les kaki ekei. Donc oyo konga na ba mais si on a pouvoir oyo biso mo ba vrai quinoa. Na pouvoir na biso mo ba quinoa to les la ram. Donc c'est par là que on comprendre que ezara passi. Donc c'est peut-être on a déshabillé Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. On a compris que Yamalonga eza vraiment et pour nous la claire la question, l'État congolais a l'obligation de rembourser l'argent des contribuables. Mon cambongo biso to bando tchaba crédit ba okata. Eza kututé ko to betela l'État maboko ba septo sepeli. Ba sali dans ma bé papa. Bon biso crédit pendant 3 ans. Parce que quand on peut demander ou comprendre que Steve, je pense que vous allez d'accord nanga. Tu en fonction d'un téléphone ou en fonction d'un SIM parce que on a 2 SIM dans téléphone mais tous les 2 SIM bakati RAM. Alors ici quand on a bandé ko pesa mo ba congolais passe ba ko ibate ba ko kata RAM na makambo etali SIM to na makambo etali téléphone. Il y en a zongeli suka kezaki escroquerie d'état. En réalité ministre Kibasa soit la mutu na ba faculté loi biso. Ako lingati ba bengi excellence. Parce que il a très mal expliqué. Non, na mona loi na mboko ba kanisaka licence soya za na licence c'est diplôme na licence wana et l'équipe a diplôme na biso ba licence biso on se trouve na parcours peut-être que ba misusu ba comment l'autorité wana sont passés par des universités pour devenir des licenciés mais nous avons fait des universités sérieuses on comprend nuance nous sommes à côté na classe pour attendre même nous sommes à la classe pour compléter parcours asilisa ba tebele ba kenda classe pour na diplôme. Parce que le ministre qui va sur le dit qu'il a registre des appareils mobiles. Et que ça a ni na SIM. Pour qu'on enregistre des appareils. Parce que beaucoup de SIM, ni mutaza na 2 SIM. Ceux qui besoin enregistrer appareil wana, ni bo kata SIM X na SIM Y. OK. Bon mon ate bolekisi. Bino ba génie besoin en mesure te ya koyeba ke téléphone oyo déjà to katelian. Et puis baloba ke so ba yibio téléphone ba ozongisa. Papa tangelanga mutu moyo yebi na ngali ba mwanyo so to sali ata mutu moko te OK ngana kutana na kawana ya extorsion na kimponza bato ba moto ba wewa bazwanga mushashino ba passeport bloqué kenaka est-ce que na mona ke bon bokata nga pe mbongo ram boyo ozongisela na téléphone mécanisme nini ngé sala mawana ya mutu ba yibi téléphone après bango ba retrouver yango donc vraiment ba calcul nyoso wana ezaki so ba laki na ba pays sérieux bango ba ke mone police scientifique na ba poto ezala ba ko ça les enquêtes impossibles ni total na ba TF1 ba rolandela mais ya Congo boyebi non ku te so na Congo to na combien de téléphones OCC na ko tableau mususu passoir sko boyebi sanga pour lutter contre les téléphones et contrefaçon. Alors que bino mo besoin na contrat na chinois na ni mususu. Non, ça c'est pas sérieux. Affaire RAM, c'est une escroquerie d'état. À mon aime la vie. Na bi ke ba ozongisa na bangote. Mais si tu bito zongela vraiment na ndinga droit, l'état congolais doit rembourser l'argent de la population congolaise. OK. Ça au moins ça sera justice. Mais côté kabiso boye, en tout cas c'est vraiment pitoyable. Merci beaucoup Ndeko Steve. Donc Bolandi Ndeko Steve alobi na ndenge ya tangeli ba kelasi na ye esengeli penal l'état azongisa ba mbongo azongisa ba crédit ya bato oyo ba yebaki na kozwa. Ndeko Steve ezali na bilili moko ekoleka na ba réseaux sociaux oyo epesi pena mwa pasi mingi ya komona qualité ya armée na biso to ya la police na biso komona moto akangi donc roulage akangi chauffeur et azokende kotala tina ba poche ozana mbongo yango ane vimbi na poche pesa nga coopérer permettre tango ozomona qualité ya armée to pe police na biso ezoko rappeler oni eza ba pratique mo ya fréquent déjà ya oyo to mona oyo déjà ba vidéo ebima mais biso nyonso mais malgré ba vidéo ane ezobima changement ezate oui véhiculé oyebi combien de fois kuta na ba tracasser entre nous soit dit nous n'avons pas une police
des hommes cultivés. Il y a un moment où bandeko basala littéraire, italianisant. Référez-vous dans l'histoire latine pour comprendre que Marius tant a commis consul na Rome et le quoi liboso a sala ezalaki ko réformer armée. OK. Il y a un sala kai azala makasi. Même dans la guerre civile, il y a Yena Sila. Vous comprenez que le général Marius était fort. Pambate, aebagi ke pombo ke liboso ya liboso, on doit réformer l'homme. Le Congo a un problème d'homme. Congo des aboyés, il faut qu'on soit moutou. Ko ça le quoi, to benga on ko bandela ko civiliser moutou. Parce que biso na Congo to kanisaka soki oza na moi poste, to oza na moi grade likolo, oza agent de l'ordre. Aujourd'hui, au mimatisi mapeka pona yo, vous comprenez que osami wa ponyo ko la batu. Ba policier ba roulage ba moment ça makelemba. Oza ali kele même sous 2 mitou, 3 mitou. Donc pona ye ako bimate azonga 100 000 francs congolais. Mais si quand on a donc on peut s'appeler Ndeko Kabila raison parce que Ndeko Kabila loba qui a meki osala nyonso mais loko ya ko ki osala te dali ko changer mentalité ya peuple congolais. Si quand on a tango to ko mona makambo nyonso. Akoki te ko komisa ba zaïrois ba congolais. Akoka comme ça biso pe ba congolais parce que yemo nanu azaki zaïrois te. Zaïrois te en quelle sorte. Pourtant on a bi na linga ki na komisa bino ba congolais. C'est que yemo ko azaki zaïrois te au départ. Alors kabota mi na 1971, eza année ya zaïrianisation. Vous comprenez? Okay. Bah année au bout il y a yema ne vrai impère. Ne Kabila ne vrai zaïrois. Donc, sans te comprendre bien, normalement, armée, il faut... très mal placé. Oui. Armée, il faut recycler. La police, c'est ça de quoi armée. Armée, vous pouvez prendre bateau pour la caserne. Il faut pas qu'il y ait pour la défense et intégrité territoriale. Mais la police approche de la population. La population, oui. C'est une élite. Et c'est un mouton au minimum diplômé d'État. On a dans la bac, on peut quand même comprendre que beaucoup réfléchir, on minimise pas. Tout est analphabétisé, tout le but est que biso soto zu ngolu ezaka nzambe. Mais ba tebele ba zu ngolu ya otangate. Tout ça contre bangote. Mais quand même il faut total la critérium avant qu'on soit battu dans la police. Yebisanga. Muto yopo na ye amoni que à part la police dans la corps musu ya ça na vite. Donc aolinga s'enrichir wana. Oza policiers et circulation routière. Oui. Est-ce qu'ils ont revenu dans le droit au foot amandi na kati mutuka? Pour quelle infraction? Infraction ni nyango en droit balobaka. On ne peut pas condamner pour une infraction qui n'est pas connue. Donc toutes les infractions doivent être prévues par la loi. Oui. Comprends? Ce qui est déjà infraction est athée. Au coup de moto, mauvais stationnement. Mais moto a stationné bien. Nous sommes là rapport à nous. Moto à l'action mikanda nyonso comme le bao. Oh non, mais non, les éléments de la police doivent comprendre que Bozakawana pour sécuriser biso na biloko na biso. Mon état c'est émission boy. Il faut sécuriser biso, sécuriser ba caméra oyo, sécuriser ba micro biloko nyonso toza na monde faut bango sécuriser. Bango ba comprendre raté nini oyo bongi ba sala ba kanisa ke baza wana pona ko mater ba congolais. Tala neti kawana. Okangi mutu. Ozo c'est solo là. Solo là, pesa mbongo, solo là, mbongo yango sango. C'est une infraction. Yoko comme tentative de vol. Pourquoi comme nengo qui est la mbongo, tu peux lui faire du mal. C'est ça. Heureusement, mutwana azakina mutu pembe na filmer bango. Et puis on a muso bimi libanda et pro akangi contact akei. Surtout ba acte wana kokota na kati ya mutuka au kati. De quel droit? De quel droit? Et si ka liberté na yesu ki sika yangi bandi, nga aza na kati ya mutuka na nga. Partant de la compétence territoriale, Yoko Tamba, mon territoire, violation à domicile. Oui. C'est son domicile, le véhicule là. Yoko Tate maman, ok, le plein, de quel droit, papa? De quel droit? Donc, on comprend que nous n'avons pas une police sérieuse. Nous avons un sérieux problème de la police. La police nationale congolaise doit être aujourd'hui révisitée. La police nationale congolaise doit subir une modification au sein du casting. Il faut qu'on ait qui peut être policier, qui ne peut pas être.
Ozi Moutoumbo vine Mombasa et l'autre. Quand on a tout échoué, on doit tenter maintenant la chance dans la police. Et l'autre, comme le rôle à Tozana, nous na biso moraza général, azu apetinae, à côté si bango tout ça donc. Voilà, yango to okuta na makambo nyonso. Donc il faut baïba. Ça la recrutement wapi. Ba critère ni neza pour ça recrutement yango. Ba landela ka pays mabe na mboka na biso na ba loi tende ezanga, ba loi ezalaka. Mais application ndi la kana problème. OK. Ba appliquer ndé loi té. Oh so ba appliquer ba loi wana bo comprendre que ba biloko yo ça amati. Toza bandeko bo talanga na ba poto una bo ya mo pas seulement na policier na nzela télémission roulage hein. Yo mo yebi de fait des signalisations de télémi boye ngam na priorité. Des aboy na priorité té. So les kisi o comme à place mo yo ka papa ba bloquer yo. O ça infraction kuna futa amende. Donc yo mo ko tambala ba kuna posa de so solo là. C'est ça. Parce que oyebi moka mibeku. Quand on veut un état de droit, c'est ça un état de droit. Un état de droit, c'est pas un slogan. Ok, merci beaucoup Ndeko Steve. Tokina moi Lombango na lisolo etali mona mboka Jantiningo Bila. Je pense que yo o accompagner ka yepe na makambo ebele, ezali ya kobomba te bandeko ba kolanda biso na club wa ba yebi yango na ba activité ebele. Il y a gouverneur de la ville Jantiningo Bila tout monde a copé na Simona oko kende ko accompagner na ba activité wana. To moni lelo ba ndeko baza ba invité malgré que ba défense les obima na bandenge belé mais communiquer à liboso auto yambaki ezalaki était ba invité bango na hôtel de ville pour ba ko ça la sensibilisation il y a Kinshasa bopeto bien Gombe bopeto alors ezali grand P na doxy ce qui moi sinaé donc de tout monde aka na ba réseaux sociaux alors boni bozo milenge la pona ko accompagner événement na monene auto causer na ville à Kinshasa. Déjà pour rectifier, là ça à l'hôtel de ville comme tout journaliste, celui ba benga qui ya couvrir. Ta tour no ba bengote. Kasi na pe na journaliste. On est ba kendaki aqua nini. Aqua splash, Swiss splash. Ba benga na na zo appel invitation kwa ba journaliste et tout. Sauf que toza na moi renommé na ba médias en ligne ba ko yebisanga non. Yo obenga par exemple yaka na 15 médias, ça la liste à 15 médias ya audience. Ngaso bomuninga na fundi déjà mutabenga nga Steve. Kasi bomuninga kuna mutabenga nga Steve. Et ça normal, et ça droit na yo étant journaliste. Vous dans la recherche et information. Oui. So ba bengi yo ba ebisi OK, au couvrir événement il y a hôtel de ville. Au couvrir événement il y a hôtel de ville étant journaliste. Oui. Pour que ça après ça musana yo. Oui. Et surtout que nous devons accompagner les institutions de la République. Ça, c'est une institution provinciale. Oui. Le numéro 1 d'ailleurs, il y a Kinshasa. Donc, cadre autokendareza, ni militant ya ACP, parti en Mobilana, ni cadre ni militant. Nazarani na série la communication en Mobilana, et bien tabat bazala kunate. Nazara mout. Mais ce que j'ai remarqué dans la question, le gouverneur de la ville a deux problèmes. Il y a Liboso, c'est qu'il est très mal entouré à comprendre qu'est-ce qu'il doit faire. Okay. Il veut faire les tout à la fois et c'est ridicule. Deuxième chose, il y a un problème, il y a communication. Moi, à sa place, c'est la communication dans Nyonso. Abingana bangonan, bangonyosonan. Azo équipe à Sika. Balongana mambuya o biso bato Grand Lac, biso bato Yandi Kakate. Cherchez des têtes qui réfléchissent. Là, monter dans le bas, mieux vaut une tête bien faite qu'une tête pleine. Ok. Comprendre? Bon, le kabato mitou, ils aillent rotonda, ils aillent bien. Moni moutou la rapolé les gangs, ils aillent au bambi, ils bangent na tono à vide. Mais si tu as un tono, ils ont un maille au sentier maquillé l'été. Si. Mitou, ils aillent yebi. Moni, bon, là ça le journalisme. Opinion, ils aillent ils aillent oh yo mona. Nous avons beaucoup de elle mais si opinion est arraquée, on a cause à la version, elle aura l'évangile. Matthieu a bêti le sola Jésus, Marc a bêti Luc a bêti Jean bêti, mais nous avons une spécialité. Compréhension oui. C'est un peu bon opinion. On a monio yo monio mais biso soto mona ke liboso na biso awa to na place des évoluer. Mais muto a telemi kuna amona elle wana, muto a telemi boyo amona elle boyo. Mais tu es obligé de faire ça. Tu expliquer que tu es télémio à la place des écoles. C'est la communication. Il faut te teka musala malam. Na sabino boli misanga za ata moi mafié. OK. Gouverneur pouvait commettre cette erreur là de faire venir notre frère là. Grand P. Agora ko benga ye. Mais bino boke ko masque mo. Boke ko sa ngoka visite privée. Mais est-ce que selon ba quel affiche, ba sali affiche.
grand P pour une sensibilisation de Kini Bopeto. Affiche na ya hôtel de ville. Parce que le lobo explique ceux qui arrivent visite privée, moutumo boye mutaya kine. Non, c'est du mensonge, là rétropédalage. OK. Gouverneur. Si seulement si obengi kipiki wana po aya kipiki wapi? Non, batami kuset. Yo, totanga na primaire totaki na ba livre na biso wana ya Ida. Bon, souffrez hein? Moi j'ai fait quand même des bonnes études. Oui, c'est ça. Totanga ba livre na biso na ba Ida. Avant au gré des vagues la primaire. Yango na oloba siko livre na biso français wana ya grand Ida. pende kipiki. Kasi oyo omona te kipiki wana. Oui, c'est ça. Batami kuset babudom. Babudom. Bozwi ndeko na biso mukuse wana. Mais il est quand même influent. Influent en quoi? Kinshasa Bopeto a besoin de ceux qui s'expriment mieux en lingala. OK. Nous avons Ladi et Sobé. Ayebi que soka kei dans Fumunkentu. Akoki ko solona ba lingaka e batala ye. Bayebi papa phénomène. So botindi saisa ina zamba ndangi. Akuta na ba bayebi. Botindi vide loin. Yo kasi batunyo solo na kimba na ba réseaux sociaux. OK. Bayebi papa pe wana te soki papa nani. Bayebi ete. Mais batu na kina bayebi kikedi. Kende na ena njini brasserie. Soka sensibiliser batu ba yoka. Faire azani na wazana album te azo potana na ba dynastie na ba harmonie. Pourquoi zo faire été? Héritier, ba musicien na biso baza boko zo ba sa sensibilisation Kini Bopeto. Boko zo mutalo ba bien te. Papa, mutalo ba wande ke bazwa kita. Sko mutalo ba bongo, sko ayebisa biso. Babongisa ba follow. Papa, zwa na fulo to za pembe nango. Sko grand pe banda ye fulu ya ngo na place des évoluer. Ah, na yeko vidant. C'est pour vous montrer que tu as la chance de mutalo ba no wande ke. Mais ça accompagné de doxy et doxy quand même à cause de quelque chose. Ils ont dialogue entre eux. Et doxy ça là. Ah yemba aussi la publicité, ce qui est sensibilisation, ce qui est benga. Donc selon ce que je pense, bureau et gouverneur, bah, ça les compétite. Nous devons faire la communication autobenga de proximité. Kinshasa, tout dans taux ya ba analphabète élevé. Kinshasa langue o eza kolobama a eza lingala. So bo ça sensibilisation ya Kini Bopeto. To sensibilisation mo concerner ba kinois. Il faut ba kinois nde basalango. Même mutu auti kasa ya ko sango te. Oh papa, soyons sérieux. Aujourd'hui vraiment yo kanisi mo aujourd'hui na ndenga mabete, faut so tangi za outrage te. Na tanga ekaka. Aujourd'hui mon honorable Nanou Mbemba pour y na bika wasanga mabete. Oui. Honorable Nanou Mbemba Eli Akipushi. Ayebi ne kin bien te, ayebi ka kin na ba gombi na ba parler du peuple balingwala. Oui. Yo oyebisa honorable Nanou Mbemba amema yo na muntukuti na ve. Ayebi on. Tamsupe kombo na kuta. Ayo kangote. Po autani Lubumbashi. Oui. Mais mutu oyo akoki ko sala sensibilisation kuna. Eza lo wa bendo son mwana Kingasani. Ako luka matati kuna. Ozo kompa ponga na kinwa. Nakozwa mutu lokola masana nga pegi tsasa. Aza mwana ya bangalie ba pompage. Ako mema ona ba Don Bosco, ako mema ona ba nini kuna ba ko sala sensibilisation. Si vous voulez des personnes influentes, eza bato wana te mutu lokola doxy aza nani? Po aza na bassin. Non. Wana na ko rejoindre bandeko ba olo ba ke vision ezaki mususu ezaki wana te. Vision ezaki mususu neti vision. Ya ko dîner na bango. OK. Sko yebisanga comment une ministre provinciale tala ono excellence Yvette on dit o mieba te. Papa abino, papa no, Seigneur Rochero Tabulei. Africain noir à liboso beto Olympia. Papa abino. Seigneur Lei. Papa na yo asala banzembo grand prêtre na musique. Oh tu le lo ici là te. Et puis ba ministère belé ba se référer à banzembo ni. Les a pas si ça sa carrière sans qu'il à côté moi extrait à Tabulei na nzembo. Oui. Excellence Yvette Tabou. Ozande ko ya Youssoufa. Youssoufa Mabiki. Grand artiste. Asimba rap français pendant des années. Ozande ko Peggy Tabou. Ozande ko Marc Tabou. Yo moko ministre. Mais on s'est déplacé pour Oyamba.
mutu mambo oloba toyebi te maman ministre ok okita mutu aboy ah mon dieu non je suis pas contre bato bazana ba malformation mais il faut que tala mutu ngo ko apporter nini parce que nous avons besoin de compétences toza na Kinshasa so boyaki na posa moni frère mo boya yembaka botala ta ndenge naza frère na ba yembaka na frère Emmanuel Musongo so boyaki na posa ba infirme bozwa ta ye kasi so boyaki na posa ba ta mikuse to na bankela to na ba DJ oh toza ba na biso mikuse viens na ngao Dominique Mabwa azali bozana ba doxité hein doxio wana eza masolo mususu bazali tala bato na biso ba théâtre te ya ba ronde bon ba femme ronde bazé belé na Congo te net pina ba masolo ba doxio wana penza au grand poète ezanga da ba masolo pina ba masolo wana eza ba grand masolo hein oyebi Deborah Pamba Deborah nani Pambani Deborah ya Mado wala pas fabrication azande abina nzembo innocent Deborah wana parce que yo Deborah wana yo boye et donc ça legi pour la chirurgie oh so boye na posa ba nzoto abongo mais bozo ba Deborah ya Mado tozana bango ebele papa kende kisangani kende katanga so na posa ya batayi wana tozana ngona Kongo ebele et puis tozoyoka what is a information mo photo vérifier ngo sumo malamu tozoyoka caché ya grand P na doxine ndenge ba yewana pour ba sensibiliser caché na bango ezokindi na ba $780,000 soki eza bongo donc c'est mbongo na biso mbongo ezaka na soki eza bongo c'est photo funda gouverneur soki eza bongo photo funda gouverneur photo vérifier information soki eza bongo faut gouverneur azongisa mbongo na biso po mbongo wana eza ya ye te ya mbongo ya prélèvement ya bataxe na baimpôt ya ville ok oyebi nde tosombaka mai ya molangi boye tofutaka déjà mpona kini bopeto bien sûr bataxe ba TVA bataxe na biso ezalaka donc tosombaka mai 500 wana mosusu bange batikeli mai 300 200 wana ezali bataxe po bato baloba nayoka yango epa bacongolais yo ofutaka mpako te na mboka oyo olingi basaleloni tofutaka o il y a des impôts directs et des impôts indirects nazongi sur la finance publique les gens doivent comprendre que soki vraiment gouverneur na biso Gentini Mbaka Ngobila apesi $780,000 na couple wana po eza na incompatibilité wana po baya kosala te mais wana eza vie privée na bango te na bi couple eza na incompatibilité te mais eza est-ce que na fini bon eza vie privée yo na miso no mona te couple wana incompatible eza vie privée na bango na fingi te couple wana eza incompatible mais bon ba moni que ça va te bango kasi mais eza incompatible parce que couple wana dis-moi na bopesi bango $780,000 alors que kini bopeto comme il réduit en Gombe bopeto papa nayebi kine omoni na Kianza place moko na Kianza boye bukani lisusu ezalaki je pense na mbula lobby place moko na Kianza wana bukani lisusu donc moi te baolandanga so kutu Kianza eza bongo ebongo bukanga ebongo kinzenzengo ebongo masimanimba ebongo feshi lobo mbandaka mawanga kipasi baveni wana kulunu eza na mboko oyo kini bopeto $780,000 wana yokai kobambata te mo batu wana mais na pire esprit pe bakocha biso pe balaro wana biso tosala basensibilisation wana bino te mais biso towa bapandisika ngobila eza na kisi mabe bakopia biso balaro wana topanza bamama na sango bakopia te bino bosala boulot bien so bosala boulot bien bango baolongwa comprendre ngaka nde babengaka ngai ya mosusu ebenga boye oyebi combien de fois tozwaka bakomba babengi yo babiteke na komi moto hôtel de ville bayebi soki akeyaka mais ebengeli biso mpe autant de chaîne bango mbapesa bambongo nga kutu te boyebi mais les gens pensent que so ye wana nga na okoma moto yango bila nga naza na mposa okota parti politique vraiment naza nanga journaliste je suis frappé par l'incapacité donc biso nde toza boye naza na baincompatibilité na profession nakozala juge et parti te nakozala membre ya parti politique te étant journaliste qui se respecte faut natika la journaliste mukolo na kosala na baki na tiki journalisme na komi ko sala politique active là ça va parce que bolinga bo combattre biso le roi yenga na za muta parti politique na zanga na muta la mukate babi yo akomo mono na bato décidé ah omoni ebanda parce que
ozokotela bango trop batali tweet no moko par rapport ya condamnation eza question asuka ndeko keli to sukisa wana batali ba tweet na yo par rapport ya condamnation ya ba militant ya ICD na agression basalaki mais yo on dirait ozopesa moi tendance côté na bango alors babi que non c'est que yo Romo Olien na kinga kati de le mal ya Congo eza balingi ba la vérité te na sala journalisme et politique extérieure nzamba sala ngolu na ici na sali droit public interne moni masolo ba révision constitutionnelle so aux 8 ans lukelanga professeur Mbata monda lo ba l'équipe biso nyonso na droit constitutionnel wana cha et plateau mona po na bi ko lingande te pour moi on dit fort le roi est la meilleure constitutionnaliste d'Afrique centrale. Zoena simple le roi nga. Tout ça est débat sur la révision constitutionnelle. Na retourne et kaka attendre la pays mon monde où na constitution formelle. OK. Voilà la côte na moi technicité. Zoa ndeko na biso Steve Mbikai kulutu na biso. Yebisa ke yebisa journaliste kaka sengyo débat. Na vandara na plateau. Ata Noël Chani. Pour ba misa tunde ba ténor ya révision constitutionnelle. OK. Lukela nga bango. Mais pour la question yo tuninga, ba linga vérité te. Ka article 46 ya code pénal congolais est expliqué coup et blessure volontaire. Ou coup et blessure involontaire. Comment infraction est la puni? Ngai naza juriste na kosa la élément constitutif de cette infraction. Mais toke sikoyo na peine. Infraction a la peine la plus élevée à causer blessure volontaire ils en a 2 ans. Et puis na droit positif congolais tout ça il a un concours idéal, tout ça il a un concours matériel té. Pour beaucoup ça une infraction 2 ans, 3 ans, 4 ans pour beaucoup ça 10 ans. Tout aura la peine la plus élevée. Na ba infraction na nyonso ba fundeli bango destruction méchante ni peine elle qui 5 ans exacté. Parce que 10 ans au ba condamner les bango wana et outil na droit nini. Moni question nanga. Question nanga ya mwana. Bande ko ba répondre na tweet. To ke na ba bien. To solo lati. Na fini mututé na lobby boy. UDPS nous a fait croire que au pouvoir et aux armes état des droits. Or état des droits, il faut non tout le monde appelle à nous pour état des droits la justice te parquet. Mais ce dernier va parquet tout le monde a déjà réseau qui est bien té. Bateau bazan infraction oh la peine la plus élevée à 2 ans, cause blessure. Mais vous condamnez bango 10 ans. Ce que biso to lo baté pour les UDPS, son na lobi on ko muto décider. Ngamo ebi kanga décider on a kota te. Ah mais babi ba moni yo suki 2 fois. Ngana décider na kota te. Moni yo 2 fois. Soki na koti décider et na Faden House kutu. So na uto kota ngo récemment na kende ko sa émission na Prince Epenge. Ngamo kuna décider baloba na Taliban. Et pas ba Taliban kuna na Zampangi. Ce qu'on a sepela la bongo parce que bata opposition ba mona ngam ta majorité, bata majorité mona ngam ta opposition, c'est-à-dire naza vraiment vrai. Pour ça on appelle si analyse moi da contre opposition ba amona pembe na été. Amona kombo été kambanga. Muluba akosela ndeko ne muluba opposition te. Wana soki naza côté les mela ba anti-valeur côté opposition. Soki na attaquer pouvoir au monité ayambaka bato opposition yo kanisi nini azoka kutu poza ga osala nya fayulu yo moni boy problème à Congo tokoka vérité te ba militant ya ECD wana en réalité ba victime ya une justice instrumentalisée ba lingine ba diminuer pression na bango. Papa un député azaka na garde député wana ba betika aye garde à monanité. Est-ce que garde qui m'a il faut funda garde wana parce que azaki pas sécuriser comment botika ba bete bongo. Garde na azaki te. Policier on va beta ta balle likolo te disperser bato wana. Pas la policier. Oui. Comment un député ba beti ba katiera elamba awa. Seigneur la carte propre. Mboko. Mboko faut qu'avec expliquer. Seigneur la carte propre. Ende ko Steve Tamsupa Kimaki. Tanga okima ba bendi elamba elamba katen me single tikali. Parce que so ba bendi elamba infraction ngo monon. Mutu ba beta la montre. Non, oui, qui vont batambola ba montre makasi. Te sko tang ba beta yo tala. Moni batu na biso ba beta. Moto de beta na ko linga kabila. Oh mona tanzelo kimela te. Waze ko lobelo o mona pesa ke raison. Na mona mo place to sa émission. Place na ngana kufa. Ngali ngana kufa na coin ya collège Boboto. Makile zo sopa na nga cicatrice ya ngoyo.
eza oyo akosa te bao bayebi nga bayebi naye nanga reportage mamba fayulu kaka ya mambo na vérité des yeux mais frappe nazwa papa bapoli nakanga ta nga telema bo jinga kaso mwa nga na tcha bango na bino oyeba ta moko te pona kanga telonya mutu te mais naye baketa bo betanga moko baka yo Steve yo mutu abenga nga na kombo nga na kwa c'est gayebi yo bayebi nga donc mutu babeti akangi pe bilongi na bango 10 personnes donc babeta yo na ba milika ya Lamuka yo député okangi ma bilongi na bango 1 2 3 4 10 personnes yo député okangi bango ozali génie Tony oza génie donc okangi 10 personnes vraiment 10 personnes babeto yo kangi bango non mais soyons sérieux et puis tant babeti yo linette wana ebukanité tous en sérieux papa linette ezaka na misuka boye babeti yo makuta to ça va fantir ozima un bon droite mais linette c'est quoi idée linette intacte bracelet montre porte-lunettes non téléphone yo téléphone soyons sérieux papa c'est ça oui so bolobi ke azwaki yango après po bato ba défendre na ba tweet nanga ba sanga azwaki yango après siko tango ba bete po menace ba prévenir te oui ben secrétaire bongisa na biloko na koto beta et brisque na ba kutana ri na ye brisque mo ba ndi ko beta ye siko ta ba ndi beta se ba bozela nanu po na za boyela simbisa biloko bo beta nga so bo sisi après na zibilo nanga na kangi photo na lakisi batu ke bo betinga. Non, ce sont des spectacles désolants et c'est très salissant pour la nation congolaise qui se veut vivre un état de droit. Donc, un député, ma bêtier, azana montre, azana linette nae, et puis à compter 10 personnes na bateau babetagi. Ake pa fundi bango, ayebe na bandako na bonde. Donc pour comprendre, un coup monté, très sale monté. Moussala la police. C'est yeba betagi na nzela. Pour la tagi polo ya apporter plainte et puis la police essaie Moussala dango. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec mon frère Steve. Steve, bandeko so balandio na Kleboa. Donc c'est la question mo bandoze la natuno en côté mo na posa pino informer batu. Alors bazota la yo et le radio kolobe bango. Non, merci. Nga souci na ngela ke ndeko ministre Jean-Marie Kalumba ya économie faut bakanga e. Akosi État congolais, na ba gouvernant, na ba gouverné. Que Soso ego kita carton $10, Thomson Chenchard ego kita sur $15. Ndeko Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie, azimbongo à la 6 millions, ake na mibi ba ke ko pêcher mbisi. Balobi ke na décembre trop fêté na ba mbisi style ba mbisi ezo ya kati. Donc arnaque na mboka oyo par les billets du ministre de l'économie. Azo mérité et le ballon ya chouké pandazon. Donc a mérité vraiment il faut bakanga. Ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bazo escroquer biso kabu. Et puis Congo toti ka ba aventure. Omoni Ukraine doit défendre la souveraineté na. Oui, bien sûr. Bisopé. Et l'on esenga tout ça on a Rwanda. Pas si on a bandé on va mona boti ka ba aventure. Nous avons besoin de gens qui peuvent nous aider. L'élection dernière, l'élection en 2023 est aux alertes. Oui, l'élection est aux alertes. Aux informés, tu gagnes une année, tu n'as aucune avancée. Donc, élection est aux alertes. Maintenant, Kaka, mais en révision constitutionnelle, ce n'est pas le moment. Il y a un autre Robert et la liste l'autre en Ceux qui vont réviser constitutionnelle, vont réviser constitution. Mandat Félix Ouekoué, à cause de se présenter pour te banner le membre. Na 7 ans, on a 14 ans. Ndeko Steve, vous avez vraiment été à ma bé. Et puis, Kabila Joseph, la constitution, oh, baby, quand on a été. Oui. Mais ça, vous bandez conscient. Ah, on a. Bota Scoplas, vous avez même. Pour na bé. Quand Steve, on a posé comme ministre. Mais on a zone, ils sont beaucoup beaux. Tout le monde a attendu à tout le monde a un kaka. Fachi, oh, ça ma bé. Eh, tout le monde a quand même que. Azape moutou, tant tout le monde a compris que ah, les qui n'ont pas le bapo, on a posé na changer à côté. Tout le monde a bon que tous ont un problème au Boluka wana. Honorable Mbata, les plus savants de la République, veuillez avoir pitié, veuillez vraiment comprendre les soucis de la population. Ceux qui constitution au bataille qui ont sur mes pour le régime passé, vous êtes là. Et là on dit est-ce que conscient de Pexabino Bobo Nisambok conscient c'est ils ont FCC qui demandé de bloquer. FCC comment l'opposition, est-ce que comme une constitution, vous aussi ça bandoki.
Voilà. Merci beaucoup, c'était bien Steve Kambanga nde tozaki na ye na mokolo ya lelo na kati ya émission na biso tia maloba pour comprendre ndenge tia maloba. Donc toza toujours wana tokosela bino mosala. Alors tokomi vraiment na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo mais na kokabwana bino boite soki na pesi merci te na bandeko ba ko tiaka ka maloba te mais ba ko tia pe ba poche na bango afin que mosala oyo ba kosala na ndenge oyo tokosala yango na République démocratique du Congo. Merci na yo honorable Jean Moutala wa kotika biso ta ko tia ba poche na ye enfin que musala oekende liboso mère pour tout deyalo là merci na musala kosala IVC ko fali lukisa na peshi pe merci pourquoi pas maman Emilie Nzemba merci na yo pe excellence Timothée Lenoir na peshi merci mais ndeko Timothée Lenoir moi makamboze belé photo solo là donc kalaté na zoya pe na ndako na yo to meka kobeta moi masolo parce que makambo ndenge ko kende ezali pena malamu te sengi to tia liso likolo liso pote baimbo kabai bana kososola makambo ndenge ko tambola. Alors tokomi vraiment na suka merci na bainyoso bazalaki wana na club wa pona kolanda biso ngai na bino tokutani na prochain numéro. Au revoir.